le pasteur et ses problèmes. Nous voyons que l'Église est en train de prêcher ce qui est à l'encontre de la doctrine. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur le plateau d'Erotech TV. Donc pour ce soir du 31 décembre 2017, nous allons avec toute l'équipe vous souhaiter nos meilleurs vœux pour 2018, tout en espérant que vous allez continuer à nous regarder et surtout à partager nos vidéos. Donc je suis sur ce plateau avec les bien-aimés avec lesquels on va parler de laisser partir mon peuple. Et donc aujourd'hui nous avons pour thème Bishop Tchatumba, le bilan. Voilà. Et donc, le bilan, nous allons parler de ce que le Seigneur a apporté dans votre apport, dans tout ce que vous apportez dans l'Église, puisqu'on dit toujours que donnez à Dieu, Dieu, il vous donnera au retour. Donc, aujourd'hui, Bishop Tchatumba, Maître Chouramboma qui est à ma droite, bonjour, Maître. Bonjour, Erotech. Alors, imbattable avec Bishop Tchatumba qui est là, qui va répondre à toutes nos questions ce soir. Bonjour, Bishop. Bonjour, Erotech. Et bienvenue sur le plateau d'Erotech TV. Nous avons aussi notre bien-aimé qui s'appelle le Messager, justement, donc dans Galates 4. Galates 4:16. Voilà, justement, donc on est là pour clôturer cette année et rentrer en beauté dans 2018. Donc nous allons parler du bilan, justement, c'est pour savoir quoi exactement le Donc, bilan. bilan, toutes les sociétés, nous qui avons peut-être fait la comptabilité. Alors, sachant très bien que nous allons parler un coup à l'ingala, oui, voilà, comme ça, tout le monde est à l'aise. C'est un rapport Ouais. définitif. Un rapport définitif sur une évaluation d'une période. On évalue une période, on chiffre une période, et puis on fait un rapport définitif. C'est-à-dire, on clôture ces rapports sur un programme, sur un projet, sur un financement. On fait l'évaluation, on clôture l'année pour faire la projection de l'année prochaine avec certains objectifs pour l'année prochaine. C'est ce que nous appelons bilan, peut-être dans le monde du management. Mais par rapport à l'Église aussi, nous qui sommes des chrétiens, nous devons aussi avoir un bilan. Un bilan, c'est-à-dire, tu vas remarquer dans toutes les églises, j'ai déjà remarqué que le pasteur ont commencé à faire des proclamations, des déclarations prophétiques. Pour l'année prochaine, c'est l'année de la foi, c'est l'année du courage, c'est l'année du changement, c'est l'année de la moisson, c'est l'année de la paix, c'est l'année de grâce, c'est l'année de la joie, c'est l'année de réussite. Alors, mais les chrétiens qui sont dans les églises, ils sont parfois distraits. Parce que quand les pasteurs font cette projection, en première licence, en deuxième licence, j'ai eu un cours qu'on appelle économétrie. Économétrie, c'est un cours qui nous permet de systémiser, c'est-à-dire sur le plan statistique, économétrique, évaluer un projet dans le temps. C'est-à-dire qu'on dit que pour construire les ponts, ça peut nous prendre 3 mois, le coût du pont, 100 €. C'est-à-dire que sur le plan économétrique, ils vont travailler d'une manière échelonnée par rapport à cette définition dans le temps et dans l'espace pour ces réalisations de ces projets. Mais les chrétiens qui sont dans ce sont distraits. Les pasteurs se lèvent aujourd'hui à minuit. Ils commencent à dire que l'année prochaine, c'est l'année de progrès. On dit, oh, c'est l'année de l'évaluation. On dit, ah. Nous faisons la sémence pour sceller. Les gens viennent avec des actions de grâce. Déterminer que l'année prochaine, c'est l'année de progrès. Babandi janvier, il y a un pasteur, il y a un bitumba. Quand il y a un kanda, parce que quand je vais aller vérifier les enveloppes des actions de grâce, et surtout j'insiste, l'enveloppe, vous devriez écrire les noms des familles, les noms des enfants, les noms des femmes. Quand on va commencer à faire les rapports, certaines enveloppes, parce que les pasteurs, ça dépend de la dimension de l'église. Il y a des enveloppes où le pasteur, il a l'accès, certaines enveloppes de l'église. Certaines enveloppes. On n'en parle pas parce que vous voyez que, bon... Mais yo personnellement, l'enveloppe en tant que pasteur, vous en avez accès. Dans l'enveloppe, il y a chef d'entreprise, parce que dans l'église, on a vu déjà
Voilà déjà, on a mis déjà que comment ça va agencer. On a pas on a surveiller en haut. On a surveiller en haut. Parce que nous, ça comme je n'invente pas. Mon toit, ça passe dans l'église, mais comme dans le bas. Parce que avant dans l'église, il y a eu battu tout à côté. Il y a eu déjà que le rôle a tel dans l'église. Ça va influencer l'offrande. Parce qu'il y a dit que Wana, ce qui a terminé à 100 €. Wana, ce qui a terminé à 50 €. Wana, ce qui a terminé d'abord. Quand il y a une copine trop. Si toi, ce copine, ce qui a terminé trop, on a une pièce bi. Parce que ça comprend que déjà, copine, Wana, c'est pour nous distraire. Bino, bah, tu as bien trop tant que tu as une offrande. Vous avez arrêté tout le monde a passé la vanne déjà. Copine, Wana, et ça n'est pas qu'on distraire. Passer la vie déjà. Puisque mon toya ko tcha enveloppe azo ya calmement akitisi loboko enveloppe a bien passé la série déjà que ndinga akitisi wana mon grosso mais ba maman bazo bino ba frère oyo au monde sa toki azo beta kisaka saka passer à ça déjà na kanda parce qu'il vient distraire le panier d'offrande alors yango de tozo benga mo bilan boye ba ko contrôler nos déclarations yambola e bandi na minuit ya lelo l'église nous sur ça la proclamation. Mais si on est à la fin de l'année maintenant, zonga yomoko, tala makambo yo. Qu'on n'utilise pas souvent le verset que nous utilisons dans le livre de Marc, on dit que si tu dis à cette montagne, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, et ce que tu as dit, tu le verras s'accomplir. Alors c'est-à-dire que c'est le verset que nous utilisons seulement pour nous couvrir. Si tu ne doutes pas, et quand quelqu'un fait la proclamation, il n'a pas mais à douter, à lui qu'il n'a rien à voir. À douter, si quand à la fin, si tu ne doutes pas, tu ne peux pas sur les doutes. Tala, bido ba ni boza l'église oyo. Bosali ba doute depuis bandeli ya mbula. Tali yango le mbula bandi. Mbula ezo banda. Muto a douté te, muto a komona. Ceux qui n'ont pas nzambe te, ce sont des proclamations de la foi. Eza pe mabete, eza bien. Mais naza ko senga na ba chrétien. Ba oyo bazo la biso na ba proclamation, na ba déclaration de la foi. To ça la bilan. Bilan ko sala yo chrétien yo mon côté. Puisque mon collègue les 31 les dans l'église. Pasteur à lobby. Tant qu'on a fait de l'année. Avant que passer la côté là, il y a une deuxième programmation. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Parce que c'est une programmation. Mais mon niveau quand tu as sauté. Parce que le gars te met ça mon niveau quand tu as sauté avant de faire la foi, il a dit que il faut qu'il s'aime. Au moment d'attaque 5 ans, 10 ans, c'est ma passer dans le grand. Depuis vous vendez les gars, vous tambour la cabine, vous bala kate. Il faut vous dégager baba, pour bala, vous empêcher mariage à bala mon sous. Bon, milieu on a l'église, alors tout ça c'est quoi? Ce sont des faux fuyants. Bandekonanga, tout ça dans moi, et ça va moi, il y a bilan. Expliquer bilan d'une manière succincte pour que vous compreniez que chaque chrétien, il a le pouvoir. Il y a, quand tout n'a pas servi, donc quand on a la deuxième programmation, il y a un boulot. Mais programmation passée. Et si tu es imité, quand il y a un chrétien, il y a un chrétien. Maître Chouambo Malembatable, alors, il y a une déclaration Zaïnden au début 2017. Qu'est-ce que tu as déclaré? Non, mais la commission dans un métro et puis na pesi mbote surtout na bâtiment soit de l'andaviso na banda ou pesi sur permission côté na banda kuna bango vraiment mbote mingi na ba sportif surtout en particulier en général partout dans le monde entier pour voir la maître Chouambo. N'engé todo sur la déclaration au moni déclaration za na ngo biloko monde bishop autoloba batu baloba kakaka mokomona banda baloba ki makambo na msuna 2017 ti lelo to comme le dernier jour et ko kisamite nzamba za muto ko sakana ko kosate à sa dernière parole là pour accomplir au vandi na quatre église to boité oye ça fait les 3 ans kataka les mêmes paroles revenaka ozomona changement te to comme en 2018 est-ce que fait ka la ngona ti tala siko muto zo mamelo parce que faut que nango bien parce que loko zo so batu mingi ba penginga oui na moni ba pasteur belé ba reconnaître makambo oyo ke eza ya vrai. Mais ils ont des armes non conventionnelles, ils ont besoin de copie. Non, 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 on a besoin de copier, on a besoin de battre, on a affranchi, on a libre. Ban Égypte, on a besoin de moko, on a besoin de sous-souter. Kenda qui peut recouter la destin à Bango. Et puis, on a besoin de tibo lelo. Au côté de battu les bénévoles de le ban n'engwana bakukisa ya moté, et qui faux bilan. Faux parole, eux qui s'amadité. Il y a un autre qui a battu cette fois-ci. Aux insultants, parce que Bible le dit dans les derniers temps, j'écrirai mes lois dans toutes les cœurs, chacun a monté surtout lois et animes, parole de Dieu. Oh bah oui, ça sont la classe, c'est ça, les batailles de la classe conscience professionnelle. Où ils qui voient chacun qui nous juge des biens et des mal. C'est ça la voix de Dieu. Au fond du au sali acte, mon robot, mon compagnon, au fond du cœur, non, 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 oh, il y a monté. C'est ça Dieu. Mais n'a pas que la carte de l'église, enfin, dans un bazar, ma campagne, le béni bango. Si vous avez pas conseil, il y a un autre qui oh, il va vous c'est pas pasteur, pas mon grand mener, il y a un. Les faux. Parce que ma grand-mère, elle va comme Jonas.
Vous avez un catamosso, vous avez un bloc de dinda, vous avez un mabé, vous avez un bloc de bino, vous avez un commerce, vous avez un maï pour naïe. Avant de payer la carte à la lipongue, atiki bino boka biloko na maï, atiki batutu ba dinda. Na dernière minute, na yego lwarubi, bobo na maï makamoso aussi là. Et puis toi bobo na maï, tout est arrêté. Cela veut dire quoi? Et ça na bassin dans Zambie, belle ce sont des journalistes au bassin batambo na 2017 oyo. Bakosi ba to tia la na yego la bozo mona nenge libale kufa. Nenge tu ebeba na ngwana musala kutu ba lo ba pona yo osala raté. O ke boza 20 boko lo musala ba 19 yo ba bengani yo. Ozo comprendre te. O ke ko bala ko banda batu batu kutu bazaki na Nzambe te. Na 2019 tala ba onde oboka bana bana. Tala ba onde batu kutu ba Nzambe te tala bazo bala. Mais yo banda ba loba et puis sikolo na 2018. Na sepeli parce que vous avez conscience mutu to ko comprendre que comme état oyo oyo ezo na kata motema na yo yango nde Nzambe azolinga saela yo toza na deux bénédictions musu ba comprendre te batu musu bazana baza beyi na ba parents na bango te baza beyi na ba parents na bango te mutu so za beyi na parents na epi Nzambe ko bénir yo boza na bénédiction musu ba parents na bino baloba na bino malamu moye ko kota na pasteur Jonas bénédiction oyo aye to kota wana to mone bebi sina oyo baloba pona yo c'est le moment ya ko telema kotala question ke ndaki malamu te telema talanzela mususu Nzambe azala makambo osano ebele ngakuna yebi te ye moko ayebi soka tika ko zala ti lelo ba bazaki ni ti bazali déjà bibembe to kunda bango soka tiki oza toujours otala ngayo ozola nanga na moment oyo dis-toi dans ton cœur que ça est loko moko Nzambe tika pas ça fungolo mona fungola misu no mona oh Jésus. Le messager, qu'est-ce qui a été déclaré au début de cette année? Est-ce que ça s'est accompli? Il faut encore attendre minuit? Est-ce que voilà, donc puisqu'il n'est pas encore minuit hein. Bon, combien le bien mokili était abisso. Ceux qui toza maladi tokena luka munganga pote munganga ayi bana kotala nzoto sezali kolongondo o ezako bela apesa yokisi. Alors toza komona na mboka mundele awa basala ka bilan ya santé à mutu. Atala soki janvier tito comme décembre à cette to bilan deux fois pour atala état de santé na ye. Mais ceux qui toko keno luka nzambe na ba bâtiment yango tozo bangana sina bimi pour na comprendre bâtiment église bah oui église il y a siko tozo le bilan spirituel quand le bilan physique ya santé mutoza ko bela na siko to kotina bilan spirituel alors ce qui Nzambe atindi Moïse et pas ya Pharaon c'est-à-dire on est là qui atindi pas Nzambe atindi Moïse et pas Pharaon albi kero ko bimisa bana na ngai c'est-à-dire Nzambe ayebi na kobongisa oyo alobaki pe ekokisami c'est-à-dire yes egopate Moïse a accueilli, a yébisi Pharaon, n'a laissé partir mon peuple, dans Exode 17, 15 à 16, à l'obi, n'a yé pour bâtir na Nzambe, kozwa ba na Nzambe, pour bâtir le rendre Nzambe, kilt agréable, na 2 heures, et kokisama, et repate. Oyo Nzamba lobaki, et kokisama pour na bana Israël. Si qu'on est na tout na sikoyo. Ba obazola na biso na l'église ba bâtiment, banda janvier, so zalaki diacre, porte-code, porte-parole, intercesseur, ou pasteur, ou nan. Banda oyo ba prophétisa na kombo na yo na oyo baloba pona tina bila est-ce que bila nini oyo bo concluser na bongo na bino peut-être résultat et pesa mite mais soki naza maladi ya mutu pasi bazo pesa ngai kisi ya mokongo yango te mutu ko bikisa mokongo c'est qu'il faut na changer munganga wana zo pesa ngalo biko te il faut na changer munganga au hôpital wana na yoki babomaka batu ba médecin malon bazaki il faut na changer munganga parce que prophétie ba yebisaki bino ya bilan il y a fait de l'année, ils ont coquillé maté, ils ont botaté, les balles les ont zoaté, bana bazoyate, moussa les ont zoaté, mais au pesaka nyonso ba pesaka, et là comment que ça na bon monnaie carrément, il faut obima ici kawana parce que nzamba za ici kawana te, oko va na place santé pour bilan moko ko ça na bon monnaie c'est-à-dire qu'il faut sosola oyeba que non, bisika nazali et koki ko sale maté, il faut na changer destination mususu. Alors, Bishop Tatumba, je sais très bien que les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils n'ont pas directement accédé sur la terre promise. Donc, il s'est passé un bon moment, 40 ans, si je ne me trompe pas. Et donc, vous ne pensez pas qu'il faut encore attendre, puisque la Bible déclare aussi que Dieu est toujours derrière sa parole pour son accomplissement. Et donc, son accomplissement, donc, il n'est pas notre monde à Moussala, pour ça, là, bon, je vais ça, il te donne. Vous ne voyez pas qu'il faut attendre un petit peu pour le bénéfice. Ça peut pas être la première année, mais la deuxième année... Je vais partir sur base d'une expérience et d'un témoignage. Puisque dans laisser partir mon peuple, les gens confondent. Jacques Toumba n'est pas venu ici pour exhiber ma connaissance de prédicateur, ni de ma doctrine,
Mais je viens ici pour apporter mon expérience. Il y a des pasteurs qui m'écoutent mal. Ils se précipitent à venir faire des déclarations à mon nom. Les autres me souhaitant ma mort. Les autres me rappelant des choses que j'ai déjà laissées. Pour lesquelles je suis ici en train de dire que ces choses sont fausses. Je parle par exemple de ce que j'ai vécu en 2000. En 2000, j'arrive dans une église à Kinshasa. Une grande église, un grand pasteur. Il me reçoit dans son église. Avant de me présenter le dimanche pour commencer mon séminaire dans son église, il avait toujours l'habitude de parler de 20 à 15 minutes de sa propre femme. Ah bon? Avant ma côté, aza kosala beloge à moi sinaï. Moi sinaï. Mais yoga d'abord les gars. Moi sinaï yo. Vraiment souki nzambe. Abeso moi si aboye. Ce que vous dites, toute ma réussite ici, c'est cette femme. Ce que vous dites, mon élévation, c'est cette femme. Est-ce que c'est moi mauvais? si aboye. Yoga la fin. Si vous avez la vandi, n'a pas de feuilleté bilinanga. N'a changé de prédication à la minute. Parce que n'a pas déjà na divorce, n'a pas bien des ordres, mon comboyé, divorce ganga. N'a moni un homme dédié comme moi. D'abord Nathalie, moi so yanga. Azapi kitoko koneka oya ye azokumisa. Atangi koneka oya ye azokumisa. Mais azokumisa ye na ma biso kitingai. Na changer matéa. Na tei matéa mosusu. Mais yoka la suite. To si azaki na 2 cultes, na sala 2 cultes nyoso plus de 3-4 000 personnes. To si ici. Sikoyo ameminga ipana. Lupango ni seki lupango munene seki na piscine lupango. Sikoyo tango basa kosala biso ba barbecue kuna. Biso tuvande na bord ya piscine toujours solo là. Sikoyo ba bisanga bishop chat peut-être biso vérité. Abi bisanga papa. Alobi. Omuni makabuni so sokolo ba l'église. Pona moi c'est na wana. C'est une mensonge. C'est une femme à bêta kanga ninga na sabu moi so sokolo wana. À bêta kanga. À bêta kanga sérieusement bandi kuna no so ba yibi. Protocole na ba secrétaire ba proche. Mungolo moko protocole na secrétaire ngaki a menacé. Mais na bati kaka. Mais ma caméra sur le son et ça qui mensonge c'est de l'hypocrisie. Papa na bêta le boko na mesa na lobby na vous êtes race de vipères, vous êtes des hypocrites et bien vous êtes à la base de détruire l'église du Congo. Et puis nzamba ko frappé bino puisque ngai na ina vérité ya nzambe na mati ya nzamba tshaki na mutu na sambela ki pona teya ya ko tisinga na erreur ya hérétique pour présentation à ça niveau na moi zo ya ye na moni ke ngana ko ndi felo ba to basana basi ya bebango nzokane azobe na malade ya mutu mais bazo pesa kisi ya mukongo ben na yemi chez frère pasteur oui dit combien de jeunes garçons de ton église basa ko sambe na po bazo moi si ya lolenge ya moi na yo oui dit combien de jeunes filles de l'église basa ko contager des prières pour moi ça le modèle ya mwasi na yo oya betaka yo c'est-à-dire bango bazo dans des témoignages aux akoloba moi c'est kitoko mais moi ça on a pas betaka yo papa vous êtes des sorciers bino va passer la Kinshasa bozaba sorcier yo que événement et silité mikolo likite pasteur na moi soana ba divorcer tant ba divorcer moi si a telemi abandi ko expliquer église passer na bino beaucoup misaka wana azaka ne pasteur te botala makambo salaka amelaka Jacques Daniel anana kabala basi à l'église azanganga sikoyo moyen passer à se défendre des athées puisque mon toazo miselo kwana abetaka ye bisoka meki tu na miso ba de la scandale et puis non pas seulement c'est pas abetaka ye mais après ça que des loges di boso bato que muntu na nzambe moi c'est boso mona oyo aza muntu na nzambe c'est-à-dire que maloba na ye ndenga sa ko déposer le grand pasteur bakoki ko boya yango te puisque ce sont des paroles véridiques et bimi na source sûre nzoka nde muntu azobimisa ba maloba wana azali muntu ya solo te na ebisi frère siko tango église kaboni mama pasteur wana na ba rebelle église ba memaki plus de moitié de l'église bakena ngo siko ya bandi ko de pas na ngai de sustant to kotani na poto o kuni mutu wana ngabi be faute na bino yo komisi mutu mala nzoka ni mutu kwanza ki mutu mala mutu mais soko yebisa ke église vérité
yake bobuninga nini nazgananda ko boy moi sur yo ko la kanga alors yo linga combattre l'église te olingaki obatela bunzambe nzamba pesio olinga obattre l'église te bino lelo bozana nini bozana démarche ya kobattre l'église Poria, pomela, église. Mais pour y aucun différent. Puisque tout ce que tu faisais devant l'église, c'était du mensonge. Nabi combien de pasteurs sont en train de prêcher des mensonges. Bon, ça côté est le couta. Nabi n'a pas tombalero, n'a une décision. Na côté il y a des sur le côté. Et ça la moi sinanga. Montoisa dans les faux. Je vais dénoncer la bateau. Moi soyo est dans les faux. Et ça la banananga. Ce qui bazar dans les faux. Na ko dénoncer que bazar dans les faux. Na ça ko peut autorisation pe ce que moi sinanga. Amuninga pe na ça dans les faux. Ko bombanga te maman. Na yebite soko za na sama bele. Soko za na moki. Soko za na espace. Ngai cha to mobali na yo. So si je suis dans les faux. Cause la te mungolo to ko kabwana parce que le loba tuminga bakomi soki bakaboni mwasi bakabona mobali. Nda bani ko loba. Mobali oyo kutu. Et le ko des amoke. Na boye parce qu'il dit ko la ngai te. Mais il parce que ça la salité. Mais bobo tu ne pas dans mon tout ça c'est de l'hypocrisie. Est-ce que ça la nanga c'est ce que j'ai dit que batu nanzambe tant toujours ça la bilan tant toujours makamwa bilan lelo c'est-à-dire que c'est un aspect positif. Il y a vérité. Oh, il fallait tout même pas batu nanzambe pour tout savoir que bon c'est dit comme un biso la carte du boulou bozo de carte la téléphone na ndimi ngai chatumba na saleli a plus de beaucoup d'années na moni batu mingi peut-être na teya malbo mingi ko kisamite. Mais ça va offrande grave. Ça va sacrifice grave. Alors, la programmation de nous aussi, c'est qui a battu. Mais bon, ça a courage. Il y a côté de l'issue, il y a qu'on reprendre l'issue, il y a qu'on dit que l'issue tout ça dans la vérité. T'as la passé loin. Azo comme ça moi c'est naïe. Mais il dit que moi je suis azaya nzambete. Mais le coup la nzamba dinga ka gloire naïe, ba pe ça on peut la monter. Mais nous va passer au bozalaka. On va dire moi c'est dans une église. Et ça m'a fait que comme ça moi c'est naïe. Bon, il faut commissionner une église. Mais va passer nous bozalaka la petite voilà. Mais ba mettre à quel endroit? Babeta kena na kubanyo kodena na kuna mwasi wana sikota ngakumi l'église bona ko faire semblant de boso bato abandi ko kumisa ye yango zona nzambe na ibisi ba pasi na Kinshasa lelo baza ba divorcer puisque ba kota ke na nzira ko kumisa basi na bango ba pesa basi bango ba bénissé na précipité ba ibike bato yo basi na biso baza ya nzambe te mais pour na combattre l'église a tomboli a pesi grado ya zana ngote tango mwasi ko goûter gloire wana a goûter kembo wana ayi ko na ke moto yo quand on s'appelle que l'on a été passé dans la ville, on a la pompe, on a quoi ça que la gâte. Attends que la Bible était. Donc, voilà. Ceux qui ont le de Bishop, tout ce qui a donc le bilan, oh, pour n'engager, na moni ba pasteur rebellé. Par exemple, il y a sacrificateur Eli. Sacrificateur Eli, tant que baza c'est que bato ba yaka ko sambela awa, ba no bazo abiser na bango. Bato ba yaka ko sambela awa, ba no bazo kota bazo leka bazo déborder. Elisa zagozo affection bana koti sina moi sina ye ko louer moi sina koti na kati mais tala nzambe tanga sala ki justice na ye na si aganga ikabod utanga parole na bien ma force bani le ngelingo lo ba passer lelo bilezani onyo si yo sala kana ya mabe soko monike pour église eno comme mona net église mo ba yebisi ngai na torsi pasteur na télé se bo ba ka église za ngai so bo lito mabokende bo ate bokenga na otika na nzambe na ngai abo siko na mituni ngai do Eli o yazaki sacrificateur sika Samuel a uta. Tant que vous makambo azoboya, obi ekomelaki ye. Nasi oza plus puissant que yete. Nzamba changera te. Celui qui est le même hier, aujourd'hui pour l'éternité. Ce que ça là qui n'est pas Eli. A corriger dit Eli le sacrificateur. À combien plus fort? Yo na nengo zotambola nga kuna besoin de juger na condamner mais yo moko yebi ndenge fino ezali mutu nzambe pasteur. Bila oya cette année oyo longola biloko wana. Ndenge les charismatiques otoloba. Omoni basi et ba pasteur na bato bana pasteur ba so ba problème belé parce que pas na bato ko tsama na cha o eza ya bangote. Et puis la plupart des églises nous sommes maman pasteur des visionnaires, maman pasteur est au dembera c'est maman pasteur. Alors le ko na yebi makambo ah makambo est compliqué. Le ko na yebi makambo na te akomi côté le mela makambo susu à l'église comme ko beba. Na moni pasteur le biboy, maman pasteur le biboy. Pasteur pour na nini parce que bo sangisi loko o ya nzambe, puis on commission ya famille. Je sais plus que ça, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Est-ce que vous avez vu pour la nuit? Ah. Babenga Moutouana, le loi a expliqué pourquoi il a dit cette parole. Parce que ça va parole, nous sommes va prononcer qui kala. Et ça qui connaît, oh, yo, le nom de Jésus. Non. Même Moïse, même Abraham, il y a des paroles qu'il a prononcées. Ce qu'on bengi et l'élo. N'a pas ça, exemple, moko. Moïse, malobi a tout ça qui nous a embêté.
Moïse, selon la Bible, a désobéi na Nzambe, Nzambe a munisi kana terre promise. Mais, il y a désobéissance. Mais Jésus-Christ, la transfiguration, a quelque chose Moïse na Élie. C'est comme Mouto, désobéissance. Aïe, c'est que Seigneur, a bon de l'Nzambe. La transfiguration. Est-ce que vous avez un niveau de Nzambe pour préserver ma camouflage? Message. Bobanga Nzambe, oyo bino zo saïla ye, na ndenge bino zo kanisa. Yango na zo sepela mingi expérience na, ba to zo comprendre te. Toye ko ma doctrine te, toye ko ba te que apologie à Bouddha, on a dit zo ba Jésus-Christ sa Seigneur. Mais ba to yo ba pasteur Jonas wana nde baza trop siko pour le mémoire. Baza na niveau moko, tant to comme na fin de l'année oyo. Il faut dire ça bandimi na yo, ko se na bonga mbongo te. Tout le monde peut ni les marchés quitter l'église et ça ka bongo. Ni les marchés quitter. Ba fois na pe frère moko lo lobi, nga banda bolaka nga libala ça fait 4 ans na zo libala te bon ndi pe bo changer ndenge mususu. Mususu lo banda ko maka musala na zo ate. Maman moko ta une église ona banda ko bana para na eti elu likamazo azo ate. Maman ona akoma lokola mutakunki l'église avant na kunki ne alingi do bolingi ate vraiment. Donc c'est le moment ko fana ko so na batumio sur l'église. Parce que ça ka te autorité moko comme on dirait o te yango te. Yango no moni Eli le sacrificateur abeta shit to benga ngo. Abeta shit parce que azali ko yoka te bato bazaki pembei na ye. Bino ba collaborateur ba vila pasteur. Ozo kumisa bango, c'est bien. Ozo sala ke na loba po ba mona ke pasteur na ngai mutu na mona ke na lobaki. Mais attention. Nzambe azanzambe. Alors qu'est-ce qu'il faut faire en début de 2008? Il faut plus faire des déclarations, il faut plus 2018 pardon, il faut plus faire des déclarations, il faut plus rien attendre de Dieu. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Non, je vais parler. Voilà. On doit faire toujours ce qu'on a toujours fait. Maloba oye kokisa makate za maloba bato. Mais maloba nzambe saka nini? Kokisa maka. Et à son temps. Plupart ya maloba oye bato baza koloba lelo ba pasteur. Bazali mingi ko maloba na bango. Iba sentiment na bango. Ya ba sentiment na bango. Ya ndenga mon déjà église ndenge ye. Amoninga balamba ki déjà bakoba basali biloko kolia pour na église. Ndenga bato baso batondeli l'église. Amoninga ba enveloppe ndenge mouvement no église eleki na esengwana na joie wana atelemi abandi ko makambo nzamba yebisi yete. Yango zo bible na livre de Jérémie bolo ke ba uti pa na ngaite puisque ba rubi de ma parte maloba na bango zeli ko concerne ngaite na zolo ba na bino basala nzambe de biso tout koloba po ngana koloba pe na menu ya lelo toloba kaka maloba nzambe alobi oloba soki nzambe pe so maloba koloba te puisque le silence c'est aussi le parler de Dieu. Nous ne sommes pas habitués à garder le silence. Le silence aussi, c'est le parler de Dieu. Mais même Jésus-Christ, c'est les docteurs de la loi, et la Bible dans l'évangile, étonnant de la silence de Jésus-Christ. Oui. C'est lui qui était Seigneur. Voilà. Mais silence, continue mon droit. Partout les lots, nous sommes pressés, quoi que nous la programmation. Mais avant de la programmation, quand ma frère, t'as la ciment, tout ce que tu as dit, banda kotala maloba ina zo confirmer les sources biso mingi basala nzambe sur 10 j'ai dit sur 10 9 maloba mingi tolobi lelo tokoloba lelo tolobaka lelo nzambe maloba euti banda biso toloba oyo nzambe bino oloba soki nzambe apeso koloba te kanga monoko bongo ba kozangi ba dégâts na 2016 ba 2017 obabotana baser mususu babotana bafrère makanga makamoto kotana mosu mais bamoni baza ko profiter koloba te c'est un camouflage tant que bato baza ko profiter koloba ce sont des menaces malo mususu za menace pour la que église na ngai ngana za musala nzambe ngane na za wa parce que je suis en train de t'étouffer koloba vérité wana te parce que soko bien ngane wa na zo la question que le kola na za wa na koloba boy il n'est pas dit que tous les wa tout ce qu'ils nous ont dit et si ça s'accomplit. Non, non, jamais. Mais c'est la pardon messager. Même Nazo se souvenir de l'histoire il y a Élysée. Tant après ça qui monte moi nani maman wana na fait Sarepta. Elle moko tanga qui na montagne. Géasi tanga zo maman la dit oh maman est ça la nini le jour la ligne te sabaté. Moussa nzamba lobi nzamba bombela ngai. Soki nzamba bombela mutu wana. Le messager. Eurotech.
Alors, eza maman ya révélation, o itotu koloba awa, donc continue koloba pour Saint-Esprit et bien ko bimisa ngai o na ko bimisa. Balobi na mokana na Samuel Anna, masi moko azalaki ya Kisita. Azalaki na pasi ya kobota, nzambe Kisita na ye utaki désert ne ute pa ina nzambe. Mais siku ayaki pa ya Eli sacrificateur. Tanga koti na ba douleur na ye, amentiki na ye na kati na mutema. Prière na ye ekomi ko betisa yo le mbebo. Balobi Eli avandi kuna soka melaki masanga to yebite. Eli le sacrificateur, Eli le prophète était. Aya yebisi mama ya Anna, ayebisi Anna mama ya Samuel alobi masangango ti wapi milango na ti wapi ti lelo yozo continuer kaka onini yozo kotinda yo koloba masango melaki kwite sili nanu yote. Balobi Anna akangaki munoko na yete azongi sela ye bale na ribina lango ete bitumba naza na ngweza ya kati bapota ya kati mukole wena kolobela yo. Ngino yebisa bandi minini. Oyo nyoso tu ba pasteur partout na batima ba yebisa bango bayebisa bango euta na nzambe te bazwa courage ya Anna ndenga zongisaki réponse na Eli sacrificateur que non na meli masanga te eza désert na ngoko te pa nzambe mikole yaki ayala kisi ye mwana le bitala oyo et puis désert écoles nzambe école nzambe école de formation ayebisi Eli alobi tala mwana oyo yolobaki na langwaki masanga okiyaki kolangwa te bitumba na ngai ya kati mwana ngoyo ya ngoyo eningi kote pete ya biso que non oyo nyoso bimaka na munoko basala na nzambe euté pa ya nzambe te c'est-à-dire euté pa ya mutu oyo nzambe ekokisamaka so prophétie na nzambe alobi na travers serviteur ne ekokisama mais oyo mutu alobi na volonté na ye ekokisama te bavani na kata ba bâtiment to komi na décembre oyo babisaki bango na janvier ti lelo basala ba bilan na bango bakomona avec non oyo naki koluka nazo zoate oyo naki koluka ekokisami te aloni na kosala. C'est ça ma question. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Non, ce qu'il faut faire, rien ne s'est accompli. Non, ce qu'il faut faire, il faut que Bassala Nzam, c'est ce que je venais de dire, baloba de la part de Dieu. Batika lokuta bishop. Oza matini mutute. Matini mutute. Alobi na bodasi na ye ekokisa mite. Yo muto ovanda lo vanda ko tu na ko sala in soko solo bini mais to oza quand même muto fa l'église 7 ans. Balono le kameko kisama te. Ovanda pona ni. Po ana po ana zali exemple ya makamto zo balelo. Voilà. C'est-à-dire que biso basala Nzambe to tika kokosa. Et loko ezali ko sala biso ni sur 10 9 sur 10, 9 sont des menteurs, voilà. Des usurpateurs, des manipulateurs. Tout ça qu'on manipule, puis nous que nous apprenons à commencer à dire la vérité. Il y a toujours un banabiso, banaminga basana ndambe. Basa ko mon habité matin, basa ko mabasheke, basa ko mabazemi, basa ko kitela bazemi la puisque na banda ko na bango place basa ko vina batata na bango na mama na bango, lukuté bandaka de wana. Obudo muntu nakati anda kwa zo viro ko musana ndambe te. Bana niko sala bana nakana ye parce souffrir bana na ye mususu babenga yawa azo nyokola mwasi le musala ndambe mubimba anyokola ka mwasi oya ye na comme ça azo nyokola démon siko batonde wana bazo utana mipepe wana nakati banda ko na bango bazo ya na monkati na l'église akomi pe l'église abandi kotongola mwasi ya ndenge wana mususu mwasi le aza lokuta mwasi aza moyibi mwasi aza nganga mwasi aza ndoki mwasi aza ndumba bula comme une église abandi kotombola ye mama pasteur oyo bozomona nzokande azeli ko mériter ata eloko te tout ça oyebi ke na mateo na makabuzo ça déjà ya lokuta Jézabel le bon ça na nzambe que nous appelons à dire la vérité sauf ki nzamba lobi na yo likambo te koloba na komo nzambe te kanga monoko ngai na sala pe yango j'ai dit beaucoup de choses oyo nzamba yebisaki ngai te mais kokisama te mais alors dans ce cas-là qu'est-ce qu'il faut faire alors yo ebisi batu eko salama et salamité yo pasteur quelle est votre démarche dans ce cas-là? Démarche il faut natika lokuta. Non mais envers la personne voilà. Ndimi zo courage nazolo baboyi bino bandimi. Voilà bisika to ko ngai nazolo baboyi mundimi ata uza place ata uza na sebale. Zo courage. Ya ana ndenge okendeka ko consulter médecin na yo pour ça la bilan. Sois peu courage. Voilà les senga rendez-vous na passer na yo. Kende na kaye ya makambo lobaki année passée na mbongo pesa na biloko ça la comptabilité pour ça comptabilité mbongo te parce que la comptabilité tout ça fait comptabilité à tout ce que tu as donné avec papa t'as pesa ki boy t'as pesa ko lobaki tozo pesa na nzambe et puis plus par mbongo na bino pesa kande na nzambe te bo pesa kande na biso est-ce que nzambe azana besoin mbongo ya bo moto bo pas ça azana ngo le za ya likolo ya ese ya bosa na mbongo bo pesa kana nzambe te bo pesa kana biso bato ya tozo bo sala bilan parce que mutu nyonso apesi na nzambe nzambe atikalaka moto nyongo wa mutu te ndenge zali
Ce que vous avez ça, retour aux athées. Il n'y a pas que vous avez ça dans l'ambété, vous avez ça dans la moto. Il y a des résultats exacts. Tout le bien, que mais tout le monde, c'est ta vie. L'argent, c'est ta chouette. Moi, vous passe. Même ta force physique, aux yeux voitures, au tiers carburant, c'est déjà l'argent pour aller à l'église. Au côté où faut ticket dans navigo. Ok, si tu y as dépensé de l'énergie, mais aux autres, il faut toujours chercher à connaître la fin de toutes choses. Ça là, le plus que na minuit à Wangada, na la programmation de ma parole. Na place où on se ressemble, la programmation de ma parole. Mais pourquoi la parole à Bibalé, banda kuluka, koto nanga, bandi minanga place sur Mozali. Na mutu na kambi mutu na mutu azo na courage tunanga papa chato muluba kena bisoboyi na bwe bisebino malobo oyo ezaki ya batu maloba ke de mapa oyo ezaki ya nzambe. Alors voilà la vérité oyo na lobi na bidon lelo. En tout cas, donc nous cheminons vers la fin de notre émission. Sauf si vous avez un petit mot, papa. Non, mais là, ils allaient gagner les charismatiques autour de Awa. Au moni, Nalina le 2018 oyo, basali na nzambe, botombo la paix pour na biso, botombo la paix à collaborateur na bino, botombo la paix bateau banyo comme na bino dans le vrai. Parce que comme na 2018, mutumoka vana yo ça fait 30 ans, ça fait 10 ans. Mais les loyo, aux unis sous moi na yo momsu ya muke ya moi si tu as mobali. O ebile makamanzambe te. O tie liboso ba papa ya bampaka. Oyo ba yeba ki makamanzambe liboso. Tozo netité. Tozo netité batu na nzambe na yebi ke liloko ekokome la bino tout droit. Bato ba meka ko sala ngo bongo ba resisa te. Tombola bato nyoko na bango. Tombola ba compagnon de liti na yo. Ba ba tomba pe na liti na yo bazali. Ba kufa ba kendo bosa na bango. Nzamba bosa na motu te. Nzamba zo na Moïse, ayesa Moïse, je suis le Dieu d'Abraham. Et Dieu d'Isaac. Tant que Jésus, on a battu, on a battu, mais on a battu, présent. Je suis. Nazanzambe, nabango. Mais battu, on va y avoir tu y a les lots au monde, on a bossé sa bangote. Bon, bunda pour nous, bakufa, bossa na bango. De konanga tombo la bango. O tozoloba, et o bishop azoloba. Ils ont expérience là, les paroles font une expérience. Pour être bakola. Alors, bite kazala ginzambe. Et si comme on a va checker na kuro ba komicha tumba tout ça jamais. Mais na tant que ça c'est nzambe na mona que non ba elero tikana yebisa batu comment ne pas tomber to comme 2018 bolena batu to sepeli bolena batu bomeina batu bomeina ba famille botindele bande ko bino mbongo bosali bo botala ndiki nzambe osali na 2018 oyo parce que ba ouverture les ebele mutako kangate soki nzambe salobi oui bomikangisa bino moko nazo c'est la papa loba nazo c'est la dadi aloba nini. Alors, nzambasa lobeli déjà nengo za loso ye. Bon nakati yote. Au monita ozo lobake, botombo la ba collaborateur na bino. Na dingina yi sabatu mokili mobimbe yo kanga. Moya tombo la collaborateur zati puisque eloko yo zo benga ye église wana, ezali église des acop, eza business, eza agenda, eza loko na ye. Mais loko les agenda, eza loko na ye. Pour tombo na yo, yango zo ba passer basa na facilité, basa na ndambe. Ba rongo zo ba passer bo bakanda, basa na facilité ya kolala bana ba se l'église na bango. Pona nini? Parce que ça na posa tombo le loko moko boy. Alobi, lokola bona tombo ba ko banda comme on dit quand on a mis l'avant. Allez si ba tombo lié. Comme c'est intercesseur. Alors c'est pour vous dire que parce que ça biloko na biso, biloko les ba jenda na biso. Ba to ba ko tombo maka na ba ministère na l'église o isa ya nzambe. Oyo passer yebi ke nzamba pesa kinga eza ndenge moko pa kopesa na moninga. Oui. Mais ceux qui aux en église oyo passer la so considérer que nzamba pesa kanga ndinga kopesa pe moninga oko tournaro soko za mwana mwasi passer lelo ba passer mingi basala nzambe mingi bakomi kolala tina bana mibali. Oui, na yoki makambo ko tikomi bakomi kolala tina bana mibali basala nzambe l'église moko ba benginga yawa eza soki na mboko soki mboka nini yawa pembeni kaka yawa soki sarcelle soki nini eza mwana mwasi moto azo dirigeango mwana mwasi wana mama akomi soki avant de l'église soki jeune garçon ya kitoko à côté de l'église wana abengi Jézabel et comme ça les morts. Écoute pas seulement ça, l'église wana pédophilie continue ndenge ya kosarete na kati église. Bande konanga eza biloko zomona na miso. Soko za l'église ndenge wana. Donc izi église nzamba. Makamunza wa bomali so ndanga bomori yango wana. Bolinga sala ni. Kulukati nzamba pe so révélation, kulukati uluka. Mais c'est zomona. Tala kanga kaka bisaka na yo.
bima. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire laissez partir mon peuple. Laissez partir mon peuple. Tout peuple. Non. Tout peuple. Na vision ya Nzambe. Dieu s'occupera de son peuple. Parce qu'avant quand l'église on dit que Nzambe mtatini yote. Mais comment Nzambe tino l'église wana? So ka bimisi yo l'église wana. Ayibi place à côté na yo lisusu. Okono bazo ba to ba to bima na l'église. Ba okende wapi? Wani za langage ba pasteur, ba serviteur de Dieu diable. Ba oyo ba sali ba agenda na bango, ba ti akaba sorcier tongo midi poko. Mwana Nzambe nyonso. Oya koyoka Exode chapitre 7 verset 15 à 16. Ayeba que soki Nzamba bimisi yo. Et puis bango baza soka sa bimi nengo wana pasteur a cheba arme nyonso marche le roi Ramsès landa bango batika kate soki basi ba comprendre yebi vérité bimi na bâtiment ye muto a comprendre vraiment. Alors Bishop, avant de clôturer, je voudrais poser la question que notre frère a posée sur la 4e dîme. Je crois que vous avez pu lire le message. Alors, elle va où cette dîme là? Bon, nazolo baboy bande konanga awa na yeko traiter les choses doctrinalité. Boni misangai na ba question boza kotinda o ezali na ba doctrine. Ngai na yawa na expérience nanga. Ya koyeba comment expérience négative, partie négative. Comment j'ai mené ma vie partie négative. Mukolo na kobanda koya comme chatumba prédicateur de la bonne nouvelle. Na kobanda ko traiter des sujets doctrinaux. Parce que ceux qui na bandi ko vanda, na bandi ko vanda makambo ba dimi. Bandi ko vanda makambo ba action de grâce. Boye ba ke trop ça là également. Et koya au bodo alobaki boye. Mais ngana une expérience na ngai. Il y a utilisation même de cet argent. Des dîmes, comment nous avons prélevé toutes les utilisations des églises. Il y a Babylone quand on a l'église. Nous avons abusé dans mon mois partout. Nous avons abusé avec les revenus des gens. Nous avons abusé. Aux côtés de la église, aux côtés des églises en bâtiment, machine automatique. Au PC RIB nayo. Ça c'est un prélèvement automatique. Et c'est là l'église. L'église primitive. Et c'est là l'église. Aux n'a pas cité. Tant que vous allez nous aider, et puis ils ont un salaire, ils ont un bon nom associé à ceux qui sont pas zouis. Mais bande qu'on a donc on va organisation. Mais ça organisation, c'est une manipulation. Parce que la Bible dit qu'on donne volontairement. Voilà. Est-ce que ça, c'est volontairement donné ou bien c'est automatiquement donné? Mais le RIB, c'est pas le pasteur qui va chercher ton RIB. C'est toi qui ramènes ton RIB. Mais c'est ça manipulé. Non, c'est juste un communiqué. Ce qu'ils veulent, c'est pas une obligation. On donne volontaire. Si la personne pressent que ça passe par la banque. Partout dans le monde. Version manipulation de organisation église, il faut badim, non. Et tout ça, c'est son. Vous n'êtes pas des sorciers. Mais au Lingaki, autre organisation de l'église, on contrôle finance église. Ce n'est pas aussi mauvais. Mais tu es baqué, et ils allaient prescrire mon côté, il y a qu'on imposer. Puisqu'à ce moment-là, c'est-à-dire les prélèvements automatiques, c'est-à-dire imposition automatique. Ça devient automatique. C'est-à-dire, Bundambe, il ne faut pas y aller automatique. Bundambe, il faut y aller naturel. Ce n'est pas automatique. Est-ce que voilà, c'est une manipulation. Est-ce que 10 mais ça un prélèvement? Non, non, mais c'est pas tout le monde qui est obligé de ramener son RIB. Non, si ils prennent. Non, c'est pour vous dire que tout ça, ce sont des choses qu'on a fait. 2018 au Sokota. Il faut un contrôle de ton indépendance. Tout à fait. Moutou, on a contrôle et indépendance spirituelle. Que tu dépendes de Dieu sans intermédiaire d'un pasteur, sans intermédiaire d'un prophète. Moutou, pourquoi sont manipulés au plus qu'à sa prophète, à sa pasteur, à des 100 mois. Au cours de ma campagne, na kubusa na famille na yo, na moutou de yoko mi pona yo, na lalelo na se, na yoko mi pona nzamba selobo, le lozo sakananga. Tout na ye, yone moutou tchake pasteur te, ye andimi ka sa pasteur, pour aller la biso na se. Et c'est des moyens de nous faire un chantage te. Mais oui. Et puis, Bible le bon abisso, tout ce que vous demanderez en priant,
croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Sans les cananzela. Alors, le messager, dernier mot. Alors, ngai eloko na ngina lobaka kana maso tolobiawa, tolobeli bilan spirituel. Totu kolobaka no mutu a malade akepa munganga po ayeba état de santé na ye. Soki munganga nazo pesi kisa malunga te ako changer munganga. Soki pe kisi eza ko continuer malamu na zoto na yo, munganga akotuna yo kisi na pesa ki yo ndenge nini ko pesa explication. Tongi toloba bana na Nzambe na 2018 c'est fini. Ba réclamation oyo ba praser ba kolobela bango, soki ba yebi ke no eza lokuta, il faut ba yebisa bango ba répondre bango ndenge ana a répondaki Eli ke na meli masanga te na langwe te ezali ba désert na ngai pona mwana oyo. Bakanga munoko te ba banga bango te. Puisque Ange Gabriel aye komona Marie alobi be ke no okobota mwana okozwa mwana okobota mwana na molimo mosantu. Asuki wana te ayebisi po yeba ke uti epai na Nzambe tala Elisabeth apparenté na yo mwasi ya Zakari na âge ya 90 ans azape na zemi. C'est-à-dire oyo balobaki ekokisami akei kotala Elisabeth mwasi ya Zakari tanga koti Jean-Baptiste na libumu atutuki voici la mère de mon Seigneur. C'est-à-dire oyo balobaki ekokisami. Soki bilan spirituel ezokokisama te minga kolobezali te érotique. C'est-à-dire nazui résultat te na ye na balaka te oyo balobezo kokisama te loko moni ekoluka kokisama te 10 na pesaka etoko na sombaka tapi na sombaka mbunda na sombaka nyoso na sombaka na banga Nzambe nde bazolanda ngai mais ndenge nini oyo bolobezo kokisama te c'est que mabele oyo yo lonaki eza na mabanga moyebota ezate mabele ngo nini église okota c'est que mai oyo baza ko bwakela yo ezalaki mai ya bosoto mai yango nini loloba ya lokuta oyo ezomina monoka ba pasteur wana. Merci beaucoup, chers internautes. Donc, sauf si vous avez un dernier mot. Bonne année. Voilà, bonne année, bien des bonnes choses. Voilà. 206, donc 2018. Tu vas arriver la saison continue. 2018, parce que le message est déjà capté. 2018, aussi, quand on est au Fungola, donc 30 ans, donc ils ont banandé si on a 30 ans. Deuxième moteur. Deuxième moteur. Parce que parce que nous déjà convaincu. Ou bien, botiki, pour renoncer pour aller non, les aboïtés, c'est bon. Ceux qui botiki quitter. Bana Israël, Moïse a beau qui premier play. Et puis tu te connais à combien? À 3 fois. Premier plat boy, deuxième boy, troisième boy, quatrième. Papa Soukarango, merci beaucoup, chers internautes. Merci encore une fois de plus pour votre fidélité à notre chaîne. Tout en espérant que vous serez encore beaucoup plus nombreux par vos partages, par vos likes. Nous comptons vraiment sur vous pour que le message qui est dit autour de cette table soit répandu dans le monde entier. Merci beaucoup. Je sais très bien qu'à Londres, vous nous regardez, en Hollande, en Belgique, en Italie, aux États-Unis, partout où vous êtes. Soyez bénis et bonne année dans la famille. Bon réveillon. Merci, bye bye. Bye. Bishop, non. Bishop. Laissez partir mon peuple. Parce que façon bazo kotinda bishop c'est-à-dire que mabebele ko bima ko sanate. Ouais. Mais il y a ça suna bangote. Jamais. Ngana bangote na bango esi mabit papa. Ngana biso ke mutu atutu boma ye. Ya lo baki ba sambela pona ye.